aza mutu ya génération internet ité. OK. Mélodie a mutu a CD. OK. Donc toza bato a CD. Donc na saka mutu a kala. OK. Na théâtre bato a CD a série wana. OK. Ba futi au caché au jouer au yende musala ezaneti ile ya internet ité. En tout cas, ça fait trop mal les gens disent oh ils ont bima mais moi je dis souvent c'est tout à fait normal. Parce que ceux qui m'ont accoufi, marambo bima rebelle. Vraiment. Mutu na mutu ya na version na e kuto azaki ndumba bakisi bawelela ki mobali e choki ya boye mais nzambe karande ayebaka réalité. OK. C'est kana ratang toza na bomoy. La kisa muninga molingo tango aza vivant mais biso chez les comédiens eza bongote. Tolingana kati soki mutu akufi. Pour nini osala cagnotte ya bafani na yo contribution il faut na somba fleur il faut na sala boy oyela na ebemba muninga et pourtant ta muninga na zaki en vie peut-être otikala ko pese mbotete ni ko tourner santé kende ko nanga boni ozomona na te na scène ndenge nini ozo comprendre et loko zo mabiso oyo bande ko mususu batikali baturer les sons okemboka mopaya soki simbite zonga na Congo Tokoma wana nanzela ya musala nanga ça ira un jour ya na lokota moi prêtre mon vie échanger andimi ake tango bakendaka kuna nde bazongaka des fois bibembe misusu ozomona je vais dire ceci production ezate kopa tournage ezate ya musala te au déplacer kaka bongo OK ko tenter chance eza mabe baliwa ya bandeko na biso mususu epesa biso mayele baliwa ya bandeko na biso mususu efungola mémoire na biso pe conscience na biso to de po jenda benga kinga yango nde bomisaka akendaki cop mobo e boss moko mutu abenga ki atindele mbongo tango kokoma kuna mbongo wana kolingo somba po tango na kozonga akopesa nga mususu okomi ko dépendre tango komo dépendre soki esimbite pesi rechit ndeme maka baliwa mususu ozomona to déplaçaka kaka na bichi ya musala to déplaçaka kaka na bichi ya musala et puis yo ndeko kemboka appel na ba comédien nyoso oza na point noir oza na matadi oza na boma na mwanda wapi angola esimbite zonga ebele baza ba célèbre loba maman baza célèbre bakota rendre stabilité olobi rendre stabilité loba bato bayeba osangana nga to moni place nga na lalaka yo za na ndako moko ya okoti okomi fi ya chambre salon fi ya studio abandi ko filmer leo moni cuisine nga omoni nini nanga ya kofutela lelo soka kufi mukonu pangwa ye abimisi pa sikazaki locataire mususu mone na volant ache musique azo pupola na nzela place azo kendo yebite azo yemba musique wana na volant azo yemba coucou mbabi marakaka on sait jamais baninga pe kuna ya ezara babi maraka on sait jamais wo balali akufa abi make wapi yebanite vraiment maka SOS gouvernement papa masumo si akoli ya telemi kuna chaka Congo bato baboki nini lisusu papa yo lali ta mususu amelite papa masumu nzela président Lombe nazoya kinga yomoni de kecho akomo manke bato ti héros ko voloba te ba comédien ti héros vraiment ko volobi tozela ngapina landa ki ko volobi tozela nanu obonga maloba poani loba omuna mutu azotiaka manke bartiste ana facile manke bartiste pour le leleke ba $20 ya émission na $30 ya émission non, après ça, on te cache $100. Ce n'est pas bien, mon frère. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain,
Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Balata bakosa, enfin molakisi ya solo aye. Rose Couture, la haute couture au rendez-vous pour événement na bino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour olata kitoko. Batonga bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout. Babetela lisolo te. Luka Rose Couture po olata kitoko. Bavoi tite. Tala na ngengi batonga bakosa bavoi tite. Tabouret du savoir, votre magazine qui est présenté par moi, votre humble serviteur, autrement dit Zoom Matumba, le défendeur Yabamama Ayaya Bakisera Sousou. Fort d'essai de la presse, Papa Zoom Maya Kapamba, Tom Sotua Kaboye. Vraiment, c'est que Moussa le Bengi Bisso, Babiso qui bomoni image, on a beau ça. Merci. Dans notre réalisateur GD1, Babi, le réalisateur le plus, Babi, n'a pas son botte pas ça, Babi, régie finale, là directement, mon chef Jordan, n'a pas son botte pas ça, n'a pas son botte. Na équipe technique Mobimba, vraiment, n'a pas si. Mais c'est ces condoléances on a artiste comédien surtout avant de dans le domaine nous solo ande qu'on a biso mélodie o ya Koufi na point noir tout ça sous matanga ya artiste ya artiste comédien mususu wa Koufi o ya benami na kombo ya Tanya Zola za artiste comédienne o bandi loté a joué pe moi quand on a ba producteur rebelle là na lelo tozo bisabino a on a moni le producteur Major Bisadi bakiti kuna na famille kuna po ba meka ko solo la pona matanga ndeko na biso funérailles na ye ekoleka na ndenge nini. Vraiment mais ça c'est condoléances na ba artiste nyonso tout ya République démocratique du Congo. Et l'autre tozo senga na ba artiste éviter ba sentiment, ba artiste botika ba sentiment. Ba artiste botika ba sentiment. C'est no ba rimel ndeko na biso Tanya Zola Koufi ba photo zo bima ndeko na biso tango zaki na zemi. Abando ça va vidéo ming sur TikTok na zemi yaya tango zo exposer moi na yo na réseaux sociaux et c'est gagné ni yo bombami soko bombami place à bien té yango ba conséquence o za troisième fois na zo mona bana ba tantine o bazo exposer ba zemi na bango na ba TikTok na ba réseaux sociaux troisième personne akufa yeyo et ça vraiment pas que Mawatanya Zola akufi trop jeune akendaki ko bota ndeko na biso tango boti et akufi olata mwana atikala comme lembo ya mama na ye mwana pa akufi et ça vraiment participer ma famille mobimba bazolela na minute yo donc je vous assure matanga ya maman Mélodie si ezo uta point noir si ezo comme Kishasa beaucoup mona ngo papa Zuma to la c'est pas c'est beaucoup bato ba be biso ba c'est que papa Zuma pourquoi ba événement mususu bo zoate je vous assure moi oyo événement mon côté de l'outil le raté événement matanga ya maman biso nani Tanya Zola beaucoup monde on peut sous avoir une nouvelle tendance télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné sur nouvelle tendance télévision, abonnez-vous à la nouvelle tendance télévision beaucoup raté et l'eau monté. Vraiment ça se fait gratuitement là directement à Moni. Notre DG Babi le boss c'est médecine noire et papa Lendel na passion beauté pas ça. L'autre mais quand on le donne sur Barimer aux yeux de la matanga inde qu'on a biso Mélodie ba tout bazo da mingi.
nazana moko ya ba ndeko na biso ya mwasi artiste comédienne oyo abanda CD asala nzonzinga CD aza phénomène YouTube te a passé par un groupe sans souci à l'écart d'un groupe sans souci ba travailler pour mélodie pe à travers un groupe sans souci yépe à travers un groupe sans souci ayebi mélodie moi kala ayebi ni solo mélodie les gens te bele bazo attiser ebembe et ça la participer mon comment on a degré bande ko ba se comporter muninga kufi mais bande ko ba la buzz na ebemba muninga les gens chroniqueurs réseaux ça la sonne pe mon côté la lekechu natani kombo na yo lekechu na chronique la République démocratique du Congo lekechu apporté et l'autre côté chaîne na yo ça insanité na insanité kofinga na kofinga loko ya soit disaba to poto ngo baninga na ba chaîne na kofinga nde batala la chaîne na yo mingi botala ba bêtise le kanga na famille ya ndenge na biso mélodie basiliki bakomo benga na tuna batu ko benga na bakanga na portail na bango botala niveau oyo bandeko na biso ya ba journaliste baketi na kasa na ndaku ya ndeko na biso nani mélodie babandi ko filmer ndaku wana tout ça est quoi porter nini ba journaliste bele ba ozo mitu makasi pona bino ba artiste comédien ba événement na bino bovanda na bango baza ba massa na bino muto ko le kechu et pas ba comédien apportera nini bande ko ba comédien bino me pesa le kechu munoko soki ka likambo de mona on le kechu yende fait match ya ngo mona zo sala na ba artiste comédien est-ce makambo masumu makambo lombe makambo bodo basali na théâtre phénomène sodo makambo basali est-ce le kechu asaliam chaîne le kechu éducatif te mais pourquoi qu'on milieu corps ya mutu tina niveau oyo moninga kufi le même jour au ba ndeko na biso mwasa kufi ndeko na biso kufi na 2h du matin na Pont Noir sango na Kinshasa comme na 6h ba artiste bazui ba komo yoka yango ya koyoka et ça moment où les questions zo sa vidéo pour na ko banda ko filma pour na ko banda ba besu ba artiste comédien nyoso na pourquoi pour belinga kaye boko na sengi ba filmer boko sa ba filmer na chaîne na ye bo sa ka ba émission ko finga na ba journaliste na ba comédien o boko na ba koni fouette. On va essayer de parler si ba makambo no surtout ndeko na biso mélodie et ça passe pe mawa ba to bazo interpréter liwa mélodie le lengi na le lengi ba mso bazo ba akenda zo kisi na point noir ba mso bazo ba akufi na poison ba mso bazo ba liwa ya jimba voma liwa ya producteur jimba voma mba nde sali choqué ba mso bazo ba akenda sala kindumba mais résultat et bimaki déjà docteur oyo iska oyo le hôpital ndeko na biso akufeli ba bimisi vérité pe serre oyo azakina nani ndeko na biso ya mwasi alobi déjà vérité ne soke oui makile bando si le papamba et lo ke bomi ndeko na biso mélodie na Brazzaville eza problème ya soin abando zo soin mingité mon chef Gédéon fungola ba mona invité na mokona lelo élève vraiment très fâché alobi akoloba lelo bato ba supporter mbote mama na ngai mbote pas choma. Mes sincères condoléances. Mes condoléances aussi, toujours les landes de Biso, Mélodie Badiama, ou tu côté Kabiso, na Moka ya Pont Noir. En tout cas, tous les landes de Biso, na monté ma malam et puis famille, Nzamba eba na console toujours ma famille où ils a blessé. Et ceux qui ont monté ma passi à Tiki Moana, donc ça n'est pas facile. Mais Nzamba kanda eba na consoler parce que Maloba na Biso et au sale le côté. Mais Nzamba nda eba ko pesa kimia. Merci beaucoup. Chef Gédéon, merci beaucoup Nandemo Fungoli Biso. Maman Fali, ouais, Ndeko Nabiso Mélodie et soit qui osaki wapi. Liwa Ndeko Mélodie. Sangue comme la kiwa. Sangue comme qui nazaki a rolala yo kutumtu informanga parce que na na Fungoli internet té parce que so na lali na kangara na téléphone pour na ba dérangement mingi ya batu na biso bazaka libanda mboka. Ce qui a watoza c'est minuit ye kuna ndetongo e bandi. Donc tu vois. En tout cas et comme ça qui nga pesa nga pe pasi Mélodie azamutu ya génération internet ité. Mélodie amutu a CD. Donc toza bato a CD. Na na saka mutu a kala. Na théâtre bato a CD a série wana. Ba futi au cachet
au jouer au yende musala les années il internet c'était en tout cas ça fait trop mal les gens dit oh ils ont bima mais moi je dis souvent c'est tout à fait normal parce que ceux qui muto akufi marambo bima rebelle muto na muto ya na version na e kuto azaki ndumba bakisi bawelela ki mobali e choki ya boy mais nzambe karande ayebaka réalité c'est que moi je peux dire na bande ko na biso nyoso tozala na bolingo et puis aimer nous vivants to lingana katango tozana bomoy la kisa muninga molingo tango aza vivant mais biso chez les comédiens eza bongote to lingana katoki muto akufi pour nini osala cagnotte ya bafani na yo contribution il faut na somba fleur il faut na sala boy oyela na ebemba muninga et pourtant ta muninga na zaki en vie peut-être otikala ko pese mbotete ni ko tourner santé kende ko nanga boni ozomona na te na scène ndenge nini ozo comprendre et lorsque zo moma biso oyo bande ko mususu batika li baturer les sons okemboka mopaya soki esimbite zonga na Congo tokoma wana mama Fatou to avancer nan te to avancer te tokoma place wana naza besoin na moni mafuta za mato makasi to dozer nan est-ce que vous avez tempé aux alana mélodie tenazora ta aux mélodie teta on a comme une groupe sans suite mélodie azala ki sousé ba on a balomboto banani bazaki déjà ya okende na kutaka des générations osusu mais to yebi kazali na groupe sans souci abimane na groupe sans souci on se comprend et loko pe alongwela ka kuna to ka ba les autres qui a manqué ka présent poudre des salariés qui alongwa groupe sans souci mais la confirmé de toyo karaka ba murmure que elle était vraiment impolie mais na tikala komona yete ke tozala to solola to melande to fana na ba fleur bangu na ba manda feza je te salue mon bébé na ba Viviane na ba Serge Louis ba Pierrot te to tikala ozala te on se comprend et ça ka ba murmure des salariés qui a manqué qui présent poudre il y a moi le roi groupe sans souci donc voilà quand la mélodie na scène quand la mélodie que jouer sur scène et pas na yo témoignage ni ko zanango soki mélodie maté sur scène te abanda rejouer bien abando défendre surtout mingi abando jouer mi barol ka basi monto ça la bien te et Kichel au moins a joué Kichel yazana shida azana boye en tout cas abanda ko se défendre bien na musala na e abando se défendre parce que à l'époque déjà ce producteur a bengi yo ezaki mambanzo toté à l'époque ce producteur a bengi yo ezaki na marambani nité c'est que otalamaka on peut ça quelque chose na public au communiquer vie au communiquer conseil des producteurs aïe à sali casting ne selon demande ya bato ba kosomba CD ndengo kitiki ni bongo je la biso mélodie je la biso vie ya Queen Mada je te salue je la biso Kingani je la biso Sila des producteurs à Kiti selon capacité à musala na yo mais les comment le contraire pesa na nzoto soko za lesbienne soko za PD nde babengio mais ko benga lisusu baninga na scène par rapport à musala te soki mélodie pe a son âme lisusu azalaki kozana ba CD a jouer ba producteur pe ba yeba ya sala pe kombo parce que banda ko pesa makambo na scène soka banda ko pesa makambo te en tout cas ba otio na sentiment vraiment ils ont participé mawa o eza deuxième fois si je me trompe pas na bana basi ba artiste comédien et comique soka voyager à Ozonga Ibembe to mona ki notre fillette ya mwana biso mwasi ya groupe Naomi Kipulu a voyager à Zonga Ibembe les ressources to moni susu ndeko na biso mwasi ezoko la ka mingi groupe sans souci to mona lelo pe ke oui Naomi Kipulu akendaki à Zonga Ibembe lelo to mona et comme mélodie ake azongi bébé mais autour ya liwa mélodie ba makambo zo ba mama ebele bo voyagera bokindaka bo voyagera ezaka pona nini bo voyagera kaka pona ba fana bino mibena bino bakitaka na France ba na France États-Unis Canada bakitaka ba bingisa bino na ba boisa ou bo voyagera pona nini po obo mozo na bibebe bo tout d'abord on a conseil on a kopesa ba actrice nyonso ya basi bino batu bozo bimana bo bimate Zuma moni ngana lingaka Kongo ngana lingaka Kisasa makasi bande kona biso ya ba comédien na basi série moto zonga no sima bato ya sera CD ngana obeta internet ite atokota na internet oyebi ezaki bokangami groupe tobeta na tour na Braza production te elorote bokendo sani tobeta tour te tenter ka chance
Kotate chance ndenge. Kasi ba fani te soki ba monyo na braza, ba monyo ba sepeli na yo, et na sepela na yo. Mobali moko akolinga yo, akabela mbongo, il faut obeta tour kozala place moko te, il faut ko boujaka. Misusu be ba bandoke kindumba. OK. Ya bokanga pe a click moko boy, ngana zo ba pela ba tebele. Toke Brazzaville, yo kete ngate na déplacer avec ça te. Kete. Il faut boujaka ngate ngana kete bo kende bo ya okutanga. Au moins bazui pe ya ba kangami liboki. Moi na cité ba komo na bonza te na yebi ba ngo bien. OK. Beach wa bake Brazza. OK. Bake ba rode o simbe simbi ba somi ba mascara ba séduction ba nini bazongi kini. OK. Ba somi ba poudre na ba ba teka na Brazza ba ba yebi bazongi kini. Et puis sindeni normal kuna kanga ki mutu mobo. Misusu be ba zawa kaka banani bana matadi na mona ki banani ba kombo na moko to etanda manga kabwe. Banani na banani bana matadi a ba yaki matadi. Production te, musala te, ake tante. OK. Faut obeta moi tour. Vous comprenez? OK. Et ça mi comme misusu ba inviter ka bango. Mobile pe a bengo na téléphone na sepela non mingi na zara fanatique non. Est-ce que je peux t'envoyer l'argent de transport pour que tu me rejoignes? Tu viens te passer bâton du temps que fan. Misusu ba ndimara. Tema aya na vie. Na nzela ya musala nanga. Ça ira un jour. Yana nona lokota moi prêtre mon vie échanger. OK. Andimi ake. OK. Tango ba kenda rakuna. Nde bazonga ka des fois bibembe misusu. OK. Ozomona. Je vais dire ceci. Production ezate, comme pas tournage ezate à musalate, au déplacer kaka bongo, OK ko tenter chance ezamabe. Baliwa bandeko na biso mususu epesa biso mayele. Baliwa bandeko na biso mususu efungola mémoire na biso pe conscience na biso. To déplacer kaka pona musala. Papa zuma ngaza mgomusu papa mora benganga. Ma fa bonjour, ngabi bonjour papa. Je m'appelle Monsieur Intel. Ngabi OK merci. Na sepela ranomi j'aime ta façon de parler ngabi merci beaucoup. Est-ce que na ko invité na matati? Na fa da place watangi nga ba place à luxe. En tout cas papa na rana kiss na rana sinya na longwa Congo te. Abisingambo là tu joues quoi ngabi te ngana ngabi sasa. Yonde yaka. Ngana oh non je t'envoie l'argent ngabi te. Non kete. Ngana koki ko déplacer ke to fandi boye to zone be équipe nyonso ba Gédéon banani ba s'arrive papa ale bou to ke musala to ke na ki émission to sisi ba émission to sali ba reportage na mboka mombo to zongi na caché na nga musala ke ko kende po jenda benga kinga ya ngonde bomisaka. OK. Akenda ki cop mombo e boss moko mutu abenga ki atindele mbongo tango ko koma kuna mbongo wana ko lingo somba po tango na rozonga akopesa nga mususu okomi ko dépendre. OK. Tango komo dépendre soki esimbité epesi rechit ndeme maka baliwa mususu. OK. Ozomona to déplacer kaka na bichi ya musala. To déplacer kaka na bichi ya musala. Et puis yonde koke mboka appel na ba comédien nyoso oza na point noir, oza na matadi, oza na boma na mwanda wapi Angola. Esimbité zonga. Esimbité zonga. Ona oyo kasoni soni na zongi soni ya nani nani amema nani mais eloko esali passe parce que ndeko na biso mélodie kotala nani niveau ndeko akondi ingola sakenge malade ewimelaki na mboka mais eloko esali nini avant daka kuna azonga nini na kindi po baya traité soni kasi te bakoseka ye bakotonga ye et pourtant soki eza na bafille ya volant ya ntongo mélodie aza. OK. Ba série paragraphe 4 bima avant misusu bakoma lelo na rendre la stabilité na bandeko na biso nyonso ba comédien en général. OK. Tango nzamba za roulage lipata ya succès epa na yo toyebaka ko raisonner lokwa bato puis to se organisaka. OK. C'est très important. OK. Lelo omona mutu mususu na place ya se organiser papa alendele apesaka communiquer ba terrain awa pesa avance à 200 300 aussi les sites au comme maman Lupang comme papa Lupang mais ba actrice comédien ezaka ko réunion na finalité tango kufi boye babandi ko ta la réalité à vie no ko ta la célébrité ozaki nango wane lokote et comme gouvernement boye bo sangisela e tokota réunion mbongo ebima tozozela ba signer mukanda boye na bona eza soni to eba ko commission en charge
tu vas s'organiser. Mais mana ba comédien musu ba kenana poto to yoka ba suite. Yoka kuna mwasi abotele mukanda. Kuna mwasi asala eboy. Pourquoi? To mema scène tina vie réelle. Vraiment. To mema scène tina to mi bossa na kake na koki komi booster. So na komi place bo na senti bloc na créer nini. Na créer ninia. Oko créer pe ka ba relation pe obimi. Parce que tant on souffle de vie ça, nous sommes capables de faire beaucoup de choses par la foi aussi. OK. On se montre. Les longs, on a moutou. Zuma. Oui. Et belé baza ba célèbre. Le bas moment. Baza célèbre. Bakota rendre stabilité. Au lobby? Rendre stabilité. OK. Oui, rendre stabilité, il y a stabilité. Na éviter maman. Le bas tu ba. Osakana to moni place ngana lalaka. Yo zana ndaku moko ya okoti okomi. Fille à chambre salon, fille à studio, avant de filmer le. Moni cuisine nga. O moni nini nanga ya refouter là. Lelo soka kufi, mukolo pangwa ye, abimisi pa sikazaki locataire. Mususu mone na volant. Ache musique azo pupola na nzela place azo kendo yebite. Azo yemba musique wana na volant. Azo yemba. Coucou. Babi Maraka, on ne sait jamais. Baninga pekuna. Ya, ça Babi Maraka, on ne sait jamais. Wo balali akufa. Abi Maraka. Vanité. Vraiment. Rendre la stabilité. OK. Et les gens mona mutu akufi et comme yobo kangisa. Mais nous sommes dans la kisa mokiliwana azaki nene lo. Et là nous sommes là que oui bien artiste beaucoup faka bozo kufa pauvre, bozo kufa bosali ba film belé mais bo se retrouver. Organisation ezate. OK. Yazo mona kama boke ko continuer ka. Non. Tozana batu musuna poto suma na roye biso za ba sia musuna théâtre ngana ba sima ba $10,000. Baza. Afandi pe ambo ba 5,000 et le réseau kwea. Ba 2,000 ba 3,000. 10,000 pesos ça en a 10,000. A opema o régner. Mais ana lupa wuti. Ba te ba bi keza ba mbonga ba kisi yango moni mbonga kisi esuka ka bongo. Moi ce que je peux dire totombola ka kombo diableté. Za finalité. Diable pas en a succès. Nzambe ndaleki parce que c'est lui le Dieu tout puissant. Et le diable lui-même le sait. Qu'il est le Dieu tout puissant. OK. Ceux qui payent que le monde des ténèbres se posté na ke yonde igwe. Wende chef. To célébrer ka diableté. Ozo monde. Nyo se zarambon wa kisité. Et ça na batu ba fi mususu ne bazawana. Azana ba papa chou merengue na ye. Azana ba tonton ne musu balinga ke serré. Zuma $2,500 à garantie et yo bien $3,000, $4,000. Na moi si faut na profiter. Azui na kuta musu ya $400 ou bien $500. Azo foutre l'appartement luxe au senti pe que c'est bon. Mutu moko tende a foutre la kenda kuana e yaka. Doana ba tebele. Azana ba papa pasha na e, ba fan na e. Pasha nini? Ba papa na e te, ba papa do sa fula. Ça peut compter yo sur des femmes. OK. Tolinga ke mingi to soutenir ye. OK. Momi na futi nda kutena o chela yo 500. Kuna ba che 400. O mususu na che 1,000 poza momi wa madame. Tia provision futa nda futa mai futa courant. Mbongo nyoso wana toke tozonga. Oko se organiser ke. Azata na carte bancaire. Ezate na compte na eke e ulu wala. E ko yelo oyeba te. Ki opesi carte boy. E na oka bien te. Zo carte na nga ki okotisa bimisa autant ezate. Et comme aka SOS gouvernement papa masumo si akoli ya telemi kuna shaka Kongo bato baboki nini lisusu papa yo lali ta mususu amelite papa masumo nzela président Lombe nazoya kinga yomoni lekechwa komo manke bato ti héros ko volo bate ba comédien ti héros vraiment ko volo bitozela ngapena landa ki ko volo bitozela nanu o mama loba poani loba o mona muto azotiaka a manke artiste ana facile manke artiste pour que ba $20 ya émission $30 ba émission na apesa muto caché $100 te ce n'est pas bien mon frère de tant que comédien corps comédien na sepela ina ngana muti ko voza ne poser o mona kazo tia pandi to tonga to pesa ka ba tournage bato musu bazali ba programme musu ke ngape na coup de fil na zo bonga manaya nous sommes quand même des parents de responsables vraiment. Avant que il faut tika quand même ordre. Okay. Mutu asi akufi. Bakoya ti ba 10h, ba 11h, ba 15h, ba musu ba roya kaka. Mais au moins kende ko na biso le kechu, lo bate ko vous. Au moins pena application qui songi songi O lo bate po ami. Ko
Kufa bibandeko. Tozela nanu o mama maloba poni na bomi maloba te. Tozela nanu. Les questions en fastant manqué bango trop. Les questions de on a changé. Changer c'est pas bien. Nga pe na landa kango c'est pas bien au monde. Même mana mibali. Mboka boitindaka. Ebele tokoloba aba productrice hein. Ba comment produire ba film hein. OK. Akoya uluwana. Au monde na finalité na loti. Make-up, volant, ndakwa kitoko. Et na film mususu akufaka awa bando futela lupo mon baye mona lemba. Mais façon akufela ka mawa. Vraiment. Façon akufela ka batanda na sebo e mawa moya otanga komoneza te. Yepe akufa moi muke ba 20 quelque. Nde na lubi ai jana beaucoup comprendre. Mais akanga ka bosi abwaka, wera abwaka, kingana abwaka. Mais tango akufi. Mawa na pasi. Toyebaka ko se organiser. Mbongo nyonso ezaka mbongo akisi te Satan sale eloko te ayiba kanda azaka muyibi. Ozana batu bazo soutenir misusu na yebisaki mutu likambo bakoma osala ba affaire mususu. Zuma na kende par terre moko awa na kitambo epa na ye na kenda ko luka ye na yebi eloko na kendo lukele na kutaka abana na ye. Na beti portes bana bafungoli porte foyo ka mwana olo ba français ya ba glaçon. Bonsoir maman, ça va ma fille? Oui, ça va très bien. Vous désirez? Non, je suis en train de chercher votre papa. Notre papa est bon. Notre papa, il est au pays, mais il est sorti. Il était là depuis le matin. Et là, il n'est pas là. Alors maman aussi, même maman est partie en deuil. Mais comédien, moi non le français peut aussi quoi dongo na te. On n'a pas mis sa prononciation bonne ça. C'est qu'à tant en école les là. École paye bien. Maintenant j'ai envie que tu puisses me passer le numéro de votre papa. Et là, comme notre papa il vient de notre papa, parce que là c'est interdit. Attends, je vais parler à Bengi. Après ça, on attend que comprendre. Maman, ils ont gagné. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Ça va? Papa est sorti. Yaya qui est une coaching. Kaka na mwana mundele na kati ya kini ya mutu mwindu. Ti mwana seda numéro. Vraiment. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Malgré qu'il comédien. Et ça, le nombre de comédiens, oh, les gens qui ont fait beaucoup de ça va. Ils ont s'ampli en dakunae, ils ont fait un lupa unae, ils ont fait à l'aise. OK. Ils ont fait des comédiens, tout ce qu'ils ont fait. OK. Ils ont fait des comédiens. Zuma bako peyaka. Moi quand nous tous en plateau, bako peyaka. Papa Zuma, c'est une publicité à boy. Cachette au bando viro, tanambo on s'organiser. On s'organiser. $500, $500 par mois. Tu tiens pendant 6 mois, 7 mois. Obimana combien? Si on dit que 200, 300 au bombi, 200, 300 au bombi, ça peut compter ba fan inde ba soutenir abiso na moi on met la maille obimana combien? Mais chez les comédiens c'est le contraire. Bango ba mona kaka ke 6 ngane na ko kanga kaka na ko kanga kaka. Lelo sai sai abima mutu akisi, mais sai sai mi booster to ke to zonga. Na mutu pe asala ka so atali sai ami booster. Toti kana mambo akisi po kisi ya eloti. Amema pub na amema théâtre na kati ya pub. On comprend? Asali agence ni na bona no bana batu. Maternité na ngamoko boya. Pub toujours péré qui ne makala na amemi scène na kati ya pub et puis ça c'est bon. Oya komana to yoka batu musu kisi. Mais de temps que actrice toza na monde art otale bité abula. Toke na bienvenue to kebana. Abosa nga na ebisina ke tango sera ba mami la chatte na ba Teresa. OK. Asala ni nya magique taché kaleba sala boye afungola mami la chatte salon o ma ba ke mutu akwaza mu Congo ba Congo ba makasi na économie bienvenue to ke ba na jeter sali. Mbongo mo atena longola na complexe azu famille abwaki na poto longola na complexe a poto. Nathalie mo na kaleba opesa moi papa ne joyeux anniversaire ngabi des temps que parents non qui bien. Joyeux anniversaire mon papa, que tu sois toujours les boss. Oh moi ben moi français aussi les mon côté ça va. Mais comédien, pourquoi pas des autres? Bango ka ande ki selingaka bango to tchaka kisité. Pourquoi pas des autres? To yeba ko s'organiser.
Et ça n'a pas comédien musunde bazana ba yaya na monde comédie on m'a comment na EPA star top mais soka kufi lelo to fanda côté mo bonne comme EPA na façon ba na ngale la via na internet la visibilité nyo soana atiki le côté to yeba commis en charge mibali comme peu basi lelo eulu walo ko kufo koyo kufi boy baluki ata na compte na Orange Money $20 exact pour batu botonga c'est malheureux. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Dernier message, pour la mélodie. Message, dernier message, Nabiso, il faut pardonner toujours. Moutouassi a koufi, o eleki. Bar murmure, bar rumeur, et zobi, ma ba comme tout un service, on a biso, mamisa. On a toujours serré à céder. De qui ba memba, oué, la ki moubali, ba sala ki boye, ba kenda ki boye. Ceux qui toza vraiment na Christ na katsebiso mo na nzamba limbisaka. OK. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à son application à Saint-Esprit katinae. Il pardonne toujours. Botika ko kotisa wana ngana yebi ketina ndenge mamisa lobi obi loba loba mamisa eza biloba loba te. Eza ba kroni macaroni. Nde ba tiaka ba micro pona kotuka ko sisite nini buzz asala ba vue. C'est notre sœur. Akoufi. Ce qui nous a amené à permettre. Il est le Dieu de temps et des circonstances. Il nous a permettre que Mélodie Atikabiso, gloire et zonge panaï, le créateur de l'univers. Et ça m'a kala. Papa Gilles Bavo Mambope, Aoutaki ne kokufa. Borote le misarando, abotolaka mamisa mobali, oui, nanga na ebi que Gilles Bavo azara mobala mamisa reconnu dans le monde théâtre. Mais c'est déjà passé, ce n'est pas important. Toyebinde maman Laura Emba que nous sommes des pèlerins. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Ceux qui m'ont akoufi, misala nae et kolobama. Si na monde des esprits, à vivre selon misala nae asi a moi oyo. To bongisa ba conduite na biso. To tika ba rancune inutile. To tika ba buzz inutile. Boko yine bembe. Muto asi akoufi nae. Mélodie akoufi ayebi lokote atiki mwana. To bosa na oileka. Bato mususu azala kindumba yo kindumba osana ba olobelango osa kindumba makasi ta musuko le Mélodie 4 na ban mais ta musu yazaki kana moko message mususu bande ko na biso bo déplacer ka inutilement ngapo benga ata na kinkole awa fo na compte na Orange Money na zata na 50 okawe simbite na kosamba te moto ko dépendre na mutu ezali sumu. Tu vas commis en charge ba comédien. Tu vas commis en charge. Ba kroni macaroni. Botika ko sisite o yambinga fatu pour tout nanka eloko mombo na chrétien. Mélodie c'est notre sœur et mais nous vivons. Tout lingana rata utoza na bomoy. Yo posa la facilité ko tout na mutu musubo zakane na théâtre tout na kai. Netinga na ebi ba collègue nanga. Na ebi ke susa na poto Darling Palata. Azane awa na Wileri, azana terrasse nae, ba Fani Masudi, na yebi position ya ba collègue nanga. Na yebi meta azana poto to joie nae, igeti azana poto, to yeba na kaiba mo ba position ba ningi sala bien. Omar Kabongo azali, ba Serge Louye ye makasi na tembo, azana ye, ya Pirondo Mbasi, to yeba na kaba ninga to tika kaba inutile c'est pas bien. To comme vraiment suka numéro suka bambote na open numéro de téléphone. Ah ba numéro bambote na nga suka jikemba ya mobala 2 mètres na super bonne année baluka balata. Jikemba ya si alata déjà. Pourquoi pas Touré Kabila na kati ya Lyon. On avait ba grand frère na ba ndeko na nga ba bibendele ko ya te malgré maître Jagger maela tikanga mais bango toza toujours ensemble même moral to les lande qu'on a biso na kimia to sala na bolingo et ko sala bien makasi merci. Merci beaucoup à maman Fatou Azake Vitanga Mokolalo. C'est que moi je vais demander na artiste comédien to sala vraiment na kimia ya ko les lande qu'on a biso Mélodie. To éviter ba rancune inutile biso to ko senga zaka ke oui. Ministre de la culture et art. Bo sala vraiment quelque chose pour na ndeko na biso Mélodie. Tout le monde qui a papa Nabiso, le général de Faro à Koufaki, ministère Mobimba. Vous savez quand même quelque chose coréen. Nous avons appelé que oui, coréen de Nabiso, Mélodie, et il y a vraiment artiste et comédien, tout la Mélodie Nakimia. Bande de Nabiso, la poto, là directement, le président Douche Kapanga. Na minute, yo, batu balobi biso mo artiste,
il faut plutôt contribuer. Message aux message à NTPC. Il est censé de tout le monde de contribuer. Et même nous vivons quand même le président du Tchikapanga, maman la biso zela, Yaoumé, maman la biso Souza, vraiment tout ça a besoin de contribution à bino et quitter le biso awa pour tout le lande qu'on a biso na kimia. Tout ça c'est la maman Denise Nyake Rotiseke de la première dame, contribution à l'autre maman aux amalam peut tout ça c'est la sous na la femme de notre sénateur Kabila, maman Olive Lembe, maman Moté Mamoune, tout ça c'est un peu contribution à yo. Tout ce qui est bandé surtout on n'a papa Zuma parce que même biso de la aussi ça va avoir un TPC Zoma la biso déjà au bâtiment sur le message que oui biso nous surtout qui à 16h tous à la réunion ça veut dire nous sommes côté le bon la poche et ça donc là nous avons pris ça en compte il y a papa Zuma nous avons pris ça en compte il y a nouvelle tendance nous avons pris ça en compte il y a Zuma Tumbati ça veut dire nous avons trois contributions dans au ça parce que tout bon ça quand c'est là bandé qu'on a pas journaliste. Tant on a journaliste à Koufara, bon, on a combien pour créer trouble. On a lancé déjà un message. Tous les gens ont Nzambé. Mais bon, on a poussé ma candidature aussi quand on Jésus dans l'église à Tatana Koutari comme qui dit à Panzaki, on a bêta de journaliste sous Bambata. Le côté qui est normal, bon, on a qui rébellion. Franchement, tout le monde a un journaliste. Merci beaucoup sur mon image. Merci à mon bel chef GDM, Tazaki Nassima caméra, régie finale là, chef Jordan. Merci beaucoup si vous êtes pas encore abonné sur Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez-vous. Vous allez toujours wana bogomona matanga ndenge okundama ndenge baolela matanga to la sabino ba image. Bye bye. Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku, bana RDC congolais, opportunité à Sikamo na mboka pe sibiso avec 4000 $ et à Pamba, Koma Tata Lopango, To Mama Lopango. Avec le 4000 $, Okoki Kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamine nini. Obanina avance 2000 $ et le 2000 qui reste Okofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout Okoluka, Okokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout. Pembeli. Eza lisolo te tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a des surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession de Bandiawa et si vous avez ma borne Oyo à deux entrées, la raccourci à Makolo, la entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de ce ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. Donc c'est chose à tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Ya Kinshasa, Ezali. Mbongo ya muke avec 4000 $, okomi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo.